congodialogue.com. congodialogue.com. Marcelin Minako, Jacques Roger Mouzinga, congodialogue.com. Bonjour Nabana Poto, bonjour Nabana monde entier, merci na nenge bozali kota la site oyo www.congodialogue, merci na nenge boza ebele pona kota la site na bino yango balobi bobando tala émission oyo chaque fois na kati ya site oyo www.congodialogue à travers ba émission qui toko to kosela bino kande tozali koloba Congodialogue eye pona ko sepelisa bana ya poto nyonso bana ya monde entier balobi Congodialogue yango oyo lelo na plaisir ya ba téléspectateurs oyo batalaka biso tozali ko yamela bino lelo Adjani Sesele. Adjani Sesele oboyebi asali tamula na maison mère. Adjani Sesele oyo asala ba vocal kitoko. Adjani Sesele oyo asala makambo kitoko na mboka oyo pe na monde entier toyebi lelo tosolana Adjani Sesele poto sala kaka ndenge ezalaka. Bonjour Adjani Sesele. Ouais, bonjour frère Zini. Donc, n'a rappelé le Komoko, Adjani te. Adjani za Kombo Yakidemo. Donc, Bazobengangai, frère Papi, parce que maintenant je suis dédié. La minute naza Nzambe. Alors, na pesina no pasteur nangai Moïse qui se lokele Bambote et Sikazali. Merci. Bana poto bazotala biso tomoni olobi mbalamo ke kombo wana Sesele lisusu te mbalamo olobi oza Nzambe au juste olingo pesa bato bazotala biso na Congodialogue nini. Oui, merci frère Nangai Zini. En tout cas na sepeli makasi tango yo benga ngai na téléphone oyebisa ngezani eloko moko wana na yeba ke na yie poto solano makambo oyo et salameli ngai na kati na ngai. Donc yezo aza bien quoi. Vous comprendre, c'est pour cela ya on a éclaircir yo ozo benga frère Papi parce que na minute to solana yo Zini nga naza frère Papi naza lisusu te Adjani oyo boyebaki na komi ya Nzambe. Frère Papi Sesele tolobake lelo frère Papi Sesele atiki musique profonde andimi lelo kosela na Nzambe. Oui, eza ndengo wana ndengo lobi parce que eza publié partout na ba Facebook par-ci par-là, donc eza publié mutu nyonso oyo akokota na masolo na ye oyo baba tindela kiye aromona keno naza frère Papi parce que je deviens frère maintenant. Frère Papi tango zolo baboy bato bazotala biso bazomona ngo lokwa ba aventure bazomona ngo lokwa ba je Adjani azolo banaye kaka conviction wana ozwaki yango wapi mbala moka bo bongwani mbala moka bo tiki musique profane tala makamu isi ya Nzambe yo yebike nazaki na onda osala album esilaki ba clip esili eza na maboko ya producteur mais tala grâce au Nzambe asali kati na ngai. Donc kokoma na ngai pa Nzambe donc eza chose moko eza facilité donc ezaki likamoko depuis même na podium ya maison mère ya Wenge ba pelo ane banaye koyela ngai ezalaki koyela ngai donc lokola ngonga yango ebetaki vraiment bien te ngonga eye ko beta sikoyo donc na minute oyo ndeko na ngai Zini bandeko na ngai bazolanda nga bayebake Adjani aza ya Nzambe donc yango na yebisi yo ke frère Zini le ba yeso aza bien. Yesu aza bien. Ok, donc yebake Nzambe na minute oyo mutaza kosala kati ya frère Papi. Amen. Frère Papi, pourquoi ba musicien ebele profane bazalaka so basili ba okokalisu te
bakimaka pa nzambe parce que bato bamona so ajani te bato bayebi ke ajani ala lisu abetaka lisu ndule te arasu na maison mère te mais mbala mo bato baotala kaka lelo bakotala yo bamonaki ajani abongwani quelque part ozomona te. congodialogue.com congodialogue.com ozomona te ndenge bon parce que nde baza kozwa ngai boye na caméra tala ngai vraiment ndenge nazali mwana nzambe azalaka ndenge naza boye donc naza propre moko eza impossible naza na galère te naza na souffrance te naza à l'aise na moment oyo nzambe abengi ngai nasalela ye donc yo yebi ke nazalaki na album ya makasi zini na répéter loko wana ndeko na ngai nazalaki na album ya makasi nasali yango pe esili pe producteur aye kozwa makambo na ye mais nzambe alobi ngonga na yo esi ebeti eloko ezokamusa nga mingi na bato bazotala biso na Congo Dialogue. Ajani asali album parce que tant osali album ozalaki nanu ajani osali album banzembo kitoko eza na kati mbala moko album wana elingi kobima yo obongwani na yo est-ce que eza mabe to malamu yo yebisanga nanu ndenge album wana nasalaki ebimi nango muto apesaki mbongo na azwi yango oya kolinga jani ayokaka voix na nga toujours na musique profane eza ye donc ndenge pe na osala album na nga religieuse oyo alingaka jani ayoka azalaka na posa ya voix ya jani akoyoka voix wana ndenge ezalaka kaka na musique religieuse nzambe apesinga mongongo yango nasepelisi mokili bongo oyo mpona sepelisa ye bato wana bakosepela te toujours bazala kaka na esengo mongongo ezaka ya jani echanzaka nango te Merci frère Papi balobi merci d'abord na Francine Ngembe, phrase correcte, la femme à haute qualité, autrement dit moi na popi ya mukolo Francine Ngembe et pourquoi pas na Rebecca Toto Badiama o bazali kotala biso à travers site www.congodialogue balobi dialogue fo ezalaka na musala dialogue ezalaka na ba compagnie dialogue ezalaka partout. Merci beaucoup na El Picasso Pierrot Ngombo. Frère Papi nazo raisonner concert mo beta place au Utagikuna place aux Zalaki Liboso oyemanze momo ya Sœur Marie Misamo quelque part bana relaxa déjà ba tout départ na yo et pas ya Christ ou comment eza ba signal oyo nzamba azalaki ko interpeller nga déjà do yango bana mona ba crèche wana donc na koyemba na yembi suka nango na yembi Sœur Marie donc ezaki déjà nzamba azalaki ko benga nga depuis to ebite mungongo wana ya frère Papi soko ezaka soko ozongisa biso so ata na mwe loko wana eloko neti nini o ya Sœur Marie emana concert bon nyanga ya monene eloko pesa bomwe na ngai Yesu mpona nga nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekolinga te kolinga ya solo liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasi mpona nzela na yo Yesu Ajani sesele na moni voix eza kaka nautu ye biso tout à l'heure ndeko na nga zini donc nzela oyo ngai na poni oyo na minutes oyo nayebi te quoi yon nazo yebiso toujours que Yesu aza bien papa na ngai frère Patrice papa na ngai Denis Lesi en tout cas tout le monde nana bango parce que naza mena na nzela oyo bango balingaki ngai nazala parce que toujours chez la chemin de Dieu donc naza toujours na chemin ya Nzambe frère Papi okutani eloko mo boete o esali ke okene no pa Nzambe to nazo comprendre te jusque là eloko nini ngai frère Papi na kokutana nango eleki makasi neti ya Nzambe congodialogue.com congodialogue.com oui ekoza pe possible mais exagère na nga te parce que koyemba na ngai depuis na banda yango na profane nazangisaka Nzambe te yango moni azalaki kaka na posa ya mosali na ye oyo asalela ye nde asengi kaka na ya kaka na maboko na ye moko donc osomona biloko wana nda otika
toujours na oyemba na yembi ya nzambe na oyemba na sukisi na nzambe donc nazaki yayi soki nazaki yayi te alingai ko permettre ngai te na minute oyo na makambo oyo nazomona na ba révélation oyo asali ya minene kati nanga na tika masolo wana ya musique profane en plein studio esili en plein album disque ezobima esili na koti na pour vous dire que bando sala pe déjà ba clip na salaki nyonso esilaki pe donc nzambe azaleka toujours na posa nanga yango moni vraiment na bolingo na ye frère papi akomi ya nzambe donc frère papi Cecele wa nzambe frère papi Cecele wa nzambe merci beaucoup bana poto bozotala biso bokamwa te tango nzamba pesaka temps nzambe moura yebi tika topesa merci na papi ambassadeur Petit Zebola et pourquoi pas na Willy Moucheni code mondial code universel et pourquoi pas na batu tout au bazotala biso na Paris na Londres balobi site na bino yango yo Congo dialogue frère papi na ebité lelo bana poto bazotala yo okomi frère papi Cecele obongwani est-ce que frère papi Cecele atiki nyonso tant tozolo ba nyonso yo moko yebi et puis ba téléspectateurs bazotala biso ba yebi ndeko nanga zinizela ndeko nanga izini na lobi boye na ebite ko bongwa na yango fo bomona ke na kangi sutani ya Yesu sutani na ngana Yesu eza kati ya motema na ngai o naza ko bimisa boye o naza ko avouer devant bandeko nyonso baza kolanda ndenge ozoloba loba awa ozotika bandeko mususu ndenge baza kolanda donc o na oyebisa bino ezouta na kati ya motema na ngai nde nazobimisa yango epai ya bandeko nyonso baza kolanda ngai o comprendre makambo yo bana poto tika topesa merci na Guilain Soumaïl le grand maestro pourquoi pas na Pitou Koumeso des profa lelo Cecele la Jani ya bongwani Cecele la Jani conseil nini ko pesa na bandeko na oyo batikali na ngambu wana congodialogue.com congodialogue.com na ba musicien batikali musu na ngambu wana parce que tokute ko mona déjà Dakumuda Newman o ba komi ko benga frère Christian abongwana ki na génération na bino ndenge bozalaka bino ba Ferré ba Fali Poupa ba Selo Scram génération nyonso wana conseil nini ko pesa na bango etake ateke frère Cecele wazali parmi ba grands chanteurs ya mboka na biso. Merci ndeko na ngai Zini. Conseil yo ngala ko pesa pa ya bandeko na ngai o batikali kuna. Ezake mutu na mutu azana ngonga na ye. Lokola ngonga na ngai ebeti eza ya ngai. Bango pe bazana ngonga na bango oyo moko na moko nzamba ko toucher motema na ye. Mais nalandaki ndeko na ngai Papi Kakol ndenge a sololaki bamakambo nyonso ya ngai esika zali nayebi ke kimia na nzambe ezala kati na ye eloko ya mokia alobaki nazotambola nango oui na opréféré bongo epai ya nzambe balobi ya mokie wana eza ebele ya mokie wana ekokoma ya monene mpo naza na kondima na kati ya nzambe nanga parce que nasina ndimelaki ye Yesu aza mobikisi pe mokonzi oyo ya ngai donc oyo nasengi naloba na kaka ndeko na ngai Zini mutu mibale o ngai namoni nzambe alakisi ngai Kakol mutu akolanda ngai na nsima pe akosalela nzambe frère Zini loba Yesu aza bien. Ah bon, Yesu aza bien. Merci bana poto bozotala biso, merci na bana poto bozotala biso et tika topesa merci na Bijou Beleza, pourquoi pas na Chico Deolo et pourquoi pas na Rebecca Toto Badiama encore une fois et pourquoi pas na Georgette Kayungu chocolat na forme moto na forme chocolat bozali ko tala biso frère Cecele papi na lingi bana na nzambe tu bazotala yo pe batu bazotala aussi Congo dialogue to ka so atamwe loko mo ya mukie kati na nkolo
po na minute obotami ya sika kaka ndenge mami yu baindombe auti koloba mami yu boindombe kaka ndenge auti koloba to kata mwa mukie lisusu kanti na nkolo. Salelanga bikamwa yawe, salelanga bikamwa Yesu oyo nokina kokufa e, salelanga bikamwa Yesu oyo e, salelanga bikamwa e, salelanga bikamwa e, salelanga bikamwa e, salelanga bikamwa yawe. Yesu aza bien. Frère Cécile, merci na frère Cécile parce que nazo sentir que bana poto bazotala biso ebele, bana poto bazotala biso ebele. Merci na bino, merci na Pierrot Gombo El Picasso na ebi ke bana poto bazotala biso boza kokamwa ajani Cécile la bongwani bokamwa te parce que nzambe tango asalaka maramu na ye moko ayebaka ajeje Cécile okondi boye pourquoi kaka nde mo ute koloba nga avec mission zinyo so mona tene na kondi okondi boye pourquoi. Merci vraiment ndeko nanga zini kokonda na ngai ezali pona makambo ya Nzambe na uti na ba jeune de prière naza kobundama toujours na masolo ya Nzambe okomona na kopesa yo ba extrait ndenge ni nazali kolala na mabele ndenge ni nazali kokumisa Nzambe pardon likolo ya cher. Mais bana poto bazotala biso agent CC moi ke ba photo ezoleka wana ba photo ezoleka tango kende kozwa baptême bana bato bazokamwa bazokamwa ajani pardon frère Papi parce que lui soit janité frère Papi Cécile azozwa baptême na suki ya nwani nyonso wana esengaki kende ekolongwa tango na kotaki na mai, c'est-à-dire nyonso ya mbindo etikali na mai. Frère Papi abimi moto ya sika. Donc na minute o frère Papi azalokola bébé auti ko botama azana makambo nyonso ya sika. Nyonso ya sika, nyonso ya sika, nyonso ya sika. Ndenge pe nazoko yembela Nzambe bokomona pe makambo nyonso ezakaka ya sika. En tout cas na sepeli mingi pe na frère na ngai da kumuda esika azali na pesi mbote bango nyonso na koyemba na bango elongo. Merci frère Papi tika biso topesa na bike bana poto bazotala biso ebele tika topesa mbote na Tabu Fatu Fuji Beleza pourquoi pas na Zaina mwana mvwama merci na Zaina mwana mvwama triple option nazo confirmer avec Fox Zaina mwana mvwama merci frère Papi toso kende na fin ya émission na biso. Lelo frère Papi tangu azotala pe ba musicien chrétien oyo ekokuta parce que na ministre ko musicien chrétien conduite ba musicien chrétien mususu ezape malamu te mais frère Papi oyo kokoma musicien chrétien na ebité sokoza na mot par rapport ya ba ninga muso oyo ekokuta etake ba musicien chrétien. Merci ndeko na ngai zini. Conseil on a kopesa na baninga na ngai ba musicien chrétien toujours ba se comporter ndenge mwana Nzambe a se comportaka. Donc oyo ngai na moni na koyebisa bango yango wana batambola na kobanga Nzambe bazala na kimia ya nkolo kati na bango bakoyeba ndenge ni bakotambola et puis voilà donc ponanga o esengai comme conseil na kopesa ba frère José Nzita, frère Christian Dakumuda, sœur nangai Laure Mbongo, sœur nangai Marie Misamu. Donc toyebaka kotambola na kobanga Nzambe et puis voilà quoi. Frère Papi Cécile tango bongwani okomi kati na nkolo musicien nini ya liboso benga go na téléphone biso frère Papi merci vraiment ndenge bongwani kendeka liboso na likanisi ozwi. Na uti kopesa mbote tout à l'heure ezaki Christian Dakumuda yende mutu a pesa nga lisu makasi pona ma yeli su mutu pesa nga courage na makambo yo ayoka kitango amonaki biloko wana na kati ya appareil na ye quoi. OK, donc il est le seul quoi.
frère papi c'est les limbisa mukena tuna question oyo est-ce que vous savez so kombo ana Adjani eli koloba nini Adjani congodialogue.com congodialogue.com. Merci. Kombo wana bokolanda yango na émission oyo tokosala ya dimanche prochain. Et po bana poto bazotala yo partout dans le monde. Problème ezate. Kombo wana kaka na koyebi nde na ko limbolela bino yango na émission le dimanche presque voilà. Merci beaucoup à frère Papi Cécile Abombi kombo wana ya Adjani mais ngana yebi kombo wana Adjani so elexini moyena italango ezate ye mokaka ko italango na ba émission oyo ezali ko yatika to pesa mbote na bijou beleza Fuji beleza Taboufatu et pourquoi pas na Zaina mwana mvua ma triple option frère Papi tokomi na suka ya émission na biso anemo na bato nyonso batalio na site oyo Congo Dialogue o bazotala biso partout dans le monde olobini. Merci ndeko nanga zini na bato nyonso oyo lobi baza kotala ngai conseil nanga eza kaka kimia na Yesu ezala kati na bango na esika bazali. Amen. Yesu aza bien. Avant de conclure l'émission, on a fait ça. Merci na tout bazali kotala biso et puis to pesa merci d'abord na muto asali site oyo. Merci na ye pourquoi pas to pesa et puis bambote na Francine Ngembe phrase correcte la femme à haute qualité Francine Ngembe 100% Kano Kaka. Merci Francine Ngembe et pourquoi pas na ba téléspectateurs nyonso o bazali kotala biso. Frère Papi, tokomi na suka émission na lingina senga prière moko et pas ina yoso ko prier pour na bato yo nyonso bazalaki contre yo l'air mususu na place au Wutaki to na batu oyo balingaka te Adjani Cécile Papi frère akende liboso soyo golobani toko sengela bango prière toko golobani. Merci ndeko nanga izini prière o ngala ko ikosala pona bandeko nyonso baza kotalanga eza mabete eza malamu mais ezalaki concentration oyo na ye na kati ya plateau na osala bango prière dimanche mukona ko limboyela bango signification ya kombo wana Adjani pona lelo eloko na sengi na ngai pai na bango bandeko nyonso baza kolanda ngai kimia na Yesu ezala kati na bango. Kimia na Yesu ezala kati na bango bandeko nyonso baza kolanda ngai. Na kosambela pepo na bino ekozala dimanche mukolo oyo na ko déterminer bino kombo oyo ezaki yakala na bolingo ya Nzambe esika nyonso ndeko nyonso aza aloba kaka Yesu aza bien. Amen. Yesu aza bien. Amen. Yesu aza bien. Amen. Na bosana question moko na musique profane ozaki so boki par exemple ya Didi Kinwani Francine Ngembe Georgette Kayungu El Picasso Pierrot Ngombo na musique profane ezaki omona ba piem no mwantswaka mais est-ce qu'on a musique religieuse place oye mabanga ezalaka te aja na revivre ndenge nini. Ah bon, merci vraiment ndeko na ngai Zini mabanga soi-disant au lobby soki bambongo mwana Nzambe alelaka eloko te mwana Nzambe azangaka eloko te mwana Nzambe alukaka eloko moko te na mokili parce que Nzambe asi a planifia nyonso kati na mwana ya Nzambe oyo kutu wana omoni muke na ngai oyo frère Papi autaro loba na TV ke amoni frère Papi azotambola na voiture moko ya muke oyo eza ya munene donc petit à petit mutuka wana pe eza koya donc eza ba tamoko boye hein congodialogue.com congodialogue.com. Pesi pasteur na ngai Moïse Kisolokele bambote belé na esika oyo azali na pesi bambote ya tro ya makasi na pesi frère Patrice Ngoi Musoko mbote na esika azali na pesi Denis Lesi
papa yangai mbote esika yazali tokosolola ndenge esengaka bana na nzambe ba solola na pesi pe frère na ngai Hydropenzao mbote esika azali lokumu na nzambe kimia ezala kati na bango. Yesu aza bien frère Zini. Merci beaucoup Yesu aza bien frère Papi. Nalobi pona Congo Dialogue site na biso yango yo Congo Dialogue oyo bana monde entier. Dialogue elobela ko nini dialogue? Dialogue eza masolo tuza ko solola. Voilà. Soki dialogue eza te na mabota masolo pe sale maté makampe oza malamu te. Dialogue faut ezala rapo kimia eza na famille. C'est ça quoi. Donc voilà, Yesu aza bien. Merci beaucoup, merci Nabatutu oyo botali congodialogue.com. congodialogue.com. Merci beaucoup, merci. Tokomi na suka ya émission na biso na moni bino boyoki makambo nini oyo frère Papi cessé la lobby kaka ndenge nazo expliquer bana poto ba lobby site na bino yango yo Congo Dialogue. Merci na Francine Ngembe, phrase correcte, la femme à haute dimension. Autrement dit, moi na popi ya mukolo Francine Ngembe, pourquoi pas na Mamiyu Boindombe, Elodie Lipasa, pourquoi pas na Guilain Soumaïli, les grands maestros, Willy Moucheni, Tobo Sanité, pourquoi pas na Georgette Kandungu et pourquoi pas na El Picasso, Pierrot Ngombo. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com. 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 congodialogue.com.